1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, Symbiosiki. Shana banane sana, shana manana mayana saka. Bonjour, Kimia Bolingo Esengo Ezalokata Mabota Mabino Bino Bozuli Bako Yako Tala lisusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate kobunga bungate lelo film na biso ya sika kaka ndenge bovandi bile na bandako boza kozelango film na biso ya sika yango yo kasi bandaki koloba peto kolobaka bango kala biso sika sika bango kala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code en bongo code à moto au Symbiosiki tozali peto ozala kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola bisika biso bokota la biso topesi bino merci. Kasi ba mama ki sasa pe na bosani binote merci na ba mama Chango Lukunga Funa Moamba pe na ba province partout bokota la biso na nzela ba réseaux sociaux to pe na nzela ba chaîne na biso to pe na ba plateforme na biso to pesi bino merci na pesi pe merci na ba bon tonton nyonso ba kota la biso mokola lelo bango ba lobaka Malebo yo kaka ba maman biso pe ba bon tonton total kayo merci to pesi pe merci l'équipe technique mobimba weza ko kambanga awa na pesi merci na ingénieur na bosanité ingénieur Enoch papa réalisateur merci na ndemo salike Malebo abima toujours bogar abima toujours sexy et pesa zuate motona ngenge na ye motona likambo na ye tikete film autokotala lelo film autokotala ezala film ou quoi apporter un plus la manière de voir les choses na biso na lobaka tango talaka Malebo Jessica malamu parce que Malebo ayaka ko compléter plutôt makam aussi yoka makam aussi omona makam oyo pasteur ate akayo biso toka ko compléter pe ko insister sur ango bongola makanisi bongola comportement bongola façon na ko vendre sika tozali na lisanga bongola changer comportement parce que okoke nango wapi okowela nyosa mokili suka okoke nango wapi tika mona mokili oyo pourquoi kobomana pona biloko mokili eza mabe merci na bino banso esika bovandi kasi est-ce que bengi tantine benga tonton benga tantine yebise Malebo esi ya bandi et bongo voisin bongo voisine azoluka kotala wapi TV ne bebaki kura ekendaki benga esi Malebo atie film asika kaka ndenge tomesana aya kotala kasi pona bino banso boko benga ngai Malebo to raté film la TV moi to rediffuser la film à tout moment ezalité ke ne kaka sikona chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner parce que la biso pe moi j'aime et ko ça la bien tout ça la ndenge nini to créer connexion est-ce que vous êtes déjà prêt est-ce que vous êtes déjà prête pour que tu crées connexion parce que ceux qui te créent connexion tu as la film à sikati kasi insister déjà ndenge tozali awa programme na biso eza na c'est écran kanga yango photo ceux qui po bosani benga Malebo to pesi pe merci beaucoup la camarade de ezali mabe kasi ni nyango eye ba kotuna tombola maboko sika ezwa mio papa tombolité yebisa papa biso to tombola kamaboko pona kotala film soki a tombolité na ko rediffuser film makala sala lokola ingénieur JC design na tombolaka sala lokola papi fala lui a tombolaka ingénieur John Kabengeli biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ni nyango eye ba kotona ya basantu badia satana ya bakoko yuka na lobby ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo central
pasi ezali te ata ozali na baprovince olingi ofete mariage na yo na Kinshasa moto apesi fete elenge azali se moko nalobi yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo ekopesa libala na yo valeur oyo ekopesa fete na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voama mama yoyo akozela yoyo pro akozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fille d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutuka nyonso eza kokota atape ba moto yebisa ye ozoya na immeuble Selem Voama akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa tokopesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et bele toye bakango te perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine ya koye kolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro na koma peto nzambe papa mama ndeko mwasi pe ndeko mobali yo moto ozali kometungisama na maladi ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate talakisi oyo eza kopesa lobiko yango oyo ye na lobi S4 kisi eza kobikisa yoka ba témoignage kasi kobokola maladi te S4 ye mpona kobikisa VIH sida goitre ya kingo hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo Dès qu'il a maladie, il a un accident. Azaki so otali bobite muto okufaka siko. Na landi docteur na nganza batindi la kibiso bite. Na vanda kana poko na tala na ko docteur. Na landeli etina suka. Akoma kifume escalette la ngaye. Escalette mozo ka muto okufa. Mais lelo tala. Azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi. Donc, goitre et maintenant na kingo na coup gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à essayer aussi la mer. Ngamo na la dernière baguette tellement atambola ki ba côté bien na zanga baguette ki ko aussi la baguette mais à essayer aussi la na pesa confiance. Malé S4 ndé na ndo na malé bene ko papola ni son ndo savela. Ngamo na zone sous na ko témoigner na o na moni vraiment. Ya on a bengi bino boye o nyo so dans malade S4 yango yo eye pona kobikisa yo moto ume na maladi kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oyo eza kotungisa yo senteme mabiso ne bala chapa na bala mamiwata film na biso yango ebandi troisième partie ya film na biso ya mongongo liaka avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka yango yo awe sika tosukisaki deuxième partie ya film na biso yango yo moto mesana ko rater ba film na TV et si na loba yango kotungisa ngai te o Malebo tindelanga film na WhatsApp na kotinda te kende na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosa na te ko s'abonner parce que et si to la bino chaîne et si kokozwa film merci na ba province na loba ki film oyo et kokoti sa biso période ba feti yango aussi to koti kasi na kubanda film oyo tout en souhaitant joyeux Noël de meilleurs vœux na mabota maso oyo bakolandaka le sexy boy oyo bakolandaka Malebo Movie na souhaité bino meilleurs vœux 2026 ticket mbulo oyo esili kosila oza kosila toza kosieta ticket 2026 et na nyonso ya malamu parce que 2026 toko vivre bonheur toko vivre sengo hey!
awa ntango mwana kotuna fera kotuna hey! Papa akitisili yaka kaka ebeti na likolo eske bakokufa molili ekoti na mboka azalaki kokende kokunda papa na ye pendant que aza kokende kokunda papa na ye bato ya secte ya egede secte oyo papa na bango azalaki koappartenir bango babimi parce que bango bakundaka moto ya membre ya secte na bango to membre ya secte na bango lolenge bango balingelaka okoki kokunda ye lolenge yo olingi te ezalaka na mibeko oyo esengaka nazomona yango te cercle ekei nini ozoloba nini ke ozomona lisusu te ozomona te bebe misu na ngai tala ngai naza pembeni na yo nazomona yo te ozomona nga sikoyo te basalinga nini bebe naza pembeni na yo baye esika papa abwakaka zeke atala soki réellement bako réussir bango en tout cas ça la prime moko esengeli ofuta pour que omona lisusu misu na ezonga lisusu pardon yebisa ngai nakosala nyonso esengeli nasala yo loba kaka nakosala te okozala soki nazongisi misu na yo okokoma sourd muette wana eza le prix à payer esengeli na osala choix ozoloba nini par là ke akokoma sourd muette okoki kozwa solution na problème te sans pourtant créer mosusu est-ce que ozoyeba ndenge ezalaka pasi moto azala sourd muette fine mobimba luka solution ya problème oyo soki mbongo tokofuta mbongo sunga biso te on eza l'unique solution esengeli asala choix to atikala aveugle vie na ye mobimba to malamu akoma sourd muette asala choix ngai napesi bino lisungi ya malamu oyo esengeli na bino pour kamona esengeli akoma sourd muette noki te akozala capable te ya komona malamu apona te moto na bwanya est-ce que ozoloba ke option etikali ezaka mibale olobi awa est-ce que eza na olenge mosusu okokosunga biso te option mosusu eza te choix eza te opesi eloko ozwi eloko te ba option na eza malamu te mpona biso malamu tokende na biso po choix kosala awa eza te bebe tokei moya sunga biso eza te tokei nzela oyo toke boye oh mama angini oh mama ngiri oh mama ngiri yo oh mama ngiri yo banzambe balobi awa bapesi ye choix soki alingi amona lisusu akoma sourd muette ayokaka te alobaka te yo na place na ye okosala nini nyonso oyo bato bakomisi ye boye ezali bato ya secte ya egede oyo akombataki parce que yalingaki akunda tata na ye kasi motuna ezali nani abomi tata ebele bo répondre ye moto abomi tata kasi est-ce que ye réellement moto abomi tata tolanda film na lobaki troisième partie yango yo nalakaki bino film oyo ekokotisa biso na période ba fête biso tozalaka période oyo soki okutana na moto na nzela ba mama ba papa basalaka kopesa na kaka mbote ya bonne fête oka opazongisi bonne fête pour période wana mokili ezalaka na esengo na mituna ka esengo wana kinda wapi na mitema ya bato lelo nini komelie toyebite tokuti kaka ya kotanda mabwe na mabele toyebite nini komelie bébé est-ce que ozawa to tokomi déjà ndako bébé nzambe o est-ce que oza bien est-ce que ozoyoka ngai salut afongoli miso oyo nani mwana oyo bato bakimi moto akweyaki makale atelemi lokola robo nini eza koleka awa eza l'unique moyen kokozwa solution soki akwa na mabele est-ce que akobondela nga lisusu ngai nayaka na solution nayali bino solution ozoloba nini solution lolenge nini ozolobela bebe
bébé est-ce que nous faisons malamu qui mezali ye mwana ngo nani na lobe na yebite ozo kende wapi mwana mwasi okay wapi bébé nasoka mingongo ozo loba na nani te akomona lisusu sans que akoma sourd miwete olobi akokomona lisusu ndenge nini s'il te plaît sunga biso ye est-ce que kosala mabongo est-ce que mwana oyo akobikisa ye ntango bokokoma ndako zwa mai tya na kati ya bol tikango na moi pendant 30 minutes bakisa mungwa na kati zwa yango sokola elongi na ye et puis mema ye na mbetu na ye alala ntango akolamuka misu na ye komona akozonga malamu. Est-ce que vous êtes sûr? Yeah. Mais yo zanani et puis ndenge nino yebi condition azana ngo sikoyo ndenge nino yebi message nanga est important que identité nangai et pas na yo sala kaka ndenge na peso d'instruction sala kaka ndenge na peso d'instruction banga ngakuta kokaki te. Est-ce que solution oyo mwana mwasi oyo apesi bango si simple que ça? Est-ce que kosemba mobali ako comprendre te et menike stupéfait azoyeba te ni nyango ekomelie meilleur vœu 2026 na ba fanatique nyonso ya Malebo kasi surprise pona mbula oyo ezali yo mutuza na école oza koluka Père Noël Malebo alobi aza prêt ya koya kokoma Père Noël na école na yo ton institution na yo soki pe orphelinat olingi Malebo aya kobima Père Noël benga kaka numéro affiché awa na se écran kasi mbula oyo na koya ko fêter Noël kaka na famille moko na lobi famille moko kasi pona ko créer bino espace fanatique tindela Malebo ba vidéo oyo oza ko souhaiter joyeux anniversaire oza ko souhaiter plutôt joyeux Noël na Malebo te tango kolala pe okopema. Espérons que tango kolamuka misu na yo pe komona kaka ndenge mwana mwasi wana lobaki ok te soki na pemi kasi yo kokende mosika te. Est-ce que za kaka mwana moke ya mwasi nde tomoni na nzela nda kobikisa nga ngai nazondimela ye te bebe koloba bongo te pesa kondima ndimela ke likambo ekosalama nga lokwa naza kondima ekosalama ekosalama pe ok nakozala awa mwa moke mais senge nakende mosala mbangu pe nazonga awa nakozala pembeni na yo ok d'accord. Hey! Likola koluka kokunde bembe ya papa o deja na ba morgue bele baboya ke bembe yango yeyo bato secte ya egede ba komisi aveugle pe bazui ebembe ya papa na cercueil ba kenango. Est-ce que awaya za koluka ko combattre bango? Est-ce qu'ako réussir? Joyeux Noël et bonne année na ba partenaire nyonso o batambusaki o batambolaki na Malebo na 2025 oyo mobimba na lobaki 2025 euti kosila toyeli bango mobondo kasi 2026 toko kwanza bango toko diota bango soki bagangi te bakoyambola wana ndenge toyeli bango na 2026 awa yeyo alamuki awa na ndako ya nani azomona nini azoluka nani inezolekawa est-ce qu'amoni ya solo mwana mwasi yango azalaki nani pour kasalake ya mona nazomona aluka bima boye porte eza ya kokangama yo mokondi omikotisi na kati ya makambo mpe lelo ozongi awa mpe ozongi awa nayebi tokebisaki yo malamu tokebisaki yo ke makambo oyo okosisa yango boye te sikoyo eza suka ya makambo oyo ezali suka ya nzela na yo osuki te existence na ngai eza na maboko ya Nzambe pouvoir moko te kokozwa molimo na ngai ofele
te sikoyo oza mokie epa na nga pour que nga na boma yo oza mpese yo okomi boma yo moko okomi boma yo moko comme ça makila na yo ekozala na maboko na yo ozolobela nini yango ozolobela nini zela komona kaka mwana mokende abetaka libaku na nzela soki aza kotala malamu te oyo ye moko aza komimona kaka yo moko nde okomilela ntango kozoka na libaku yango azomimona ye na ye kasi awa aza komimona alati teni ya bato ya egede ndenge balataka nini ezoleka wa te vero za muta trouble sérieusement mais obosanaki ke trouble na yo eza destruction oza kokoze par-ci par-là oyo eza suka na yo agangi Sacramento yango pe la musie na pongi même cri auti koganga enazomona nzambe na ngai namoni o aza kobenga nani na se ya ndoto agangaki Sacramento bebe nazomona esali esimbi nazoyebisa yo wi miso nange zongi nyonso mwana mwasi alobaki esalami nzambe na ngai esalami nzambe apambola mwana mwasi wana namoni o nzambe o. Merci pe meilleur vœu na ba chaîne partenaire nanga nyonso yo pe moto talaki ngai mbula oyo mobimba na souhaité yo meilleur vœu na yo oya moni na kanda boye tala ndenge ngalisi misu kasi tolobi pona kosokolisa bilamba awa na Kinshasa adresse eza se moko Horizon Net Pressing ozokima nini fongola portail wana ba robe de mariée yom toluesaka ba robe de mariée ozoluka esika ya kosokolisa ngo yaka na Horizon Net Pressing kasi sokolingo ozwa bango baza na immeuble plus 243 juste na sima ya cimetière ya Gombe tope benga bango na numéro oyo yom tolengelaka costume na yo olingaka bazen na yo robe noa kitoko ozalaka nango ezonga ngebu esokoma kitoko na lobi juste na sima ya cimetière ya Gombe pressing de valeur ezali nzambe o madame amoni misune fungwami ezela na benga ndako na benge pa na biso mama yamba te mama mbote na bino mama pardon naza na posa bokende église bobanda osambela mpo na ngai bosala 3 jours de jeûne et prière bolia te bosokola te nayebi te nini ezoleka esika nasalaka mosala awa te mama lobi te kaka lelo bokende ok merci mama bokende Horizon Net Pressing soki olingi ozwa bango zwa numéro 082 52 02 046 na bandeli 082 52 02 046 wana barobe na yo ekozonga ngebu costume na yo ekozonga kitoko tika kokende na bapresinga nsima ndako bakobebisela yo elamba osomba chere bongo na nsima kasi soki okataki kozwa numéro benga malebo ayebisa yo ndenge nini okosala mpo kende na Horizon Net Pressing osokola bilamba na yo lolenge esengeli promotion mpe ezali nini yango ozotungisa yo pourquoi bloquer nzela na ngai tala combien de fois nakokebisa yo za libanda makambo na ngai problème na ngai eza ke oza tellement aveugle kozomona baproblème na yo te ndenge nini okozwela yango solution yo ozopense ke kolonga bango na munduki tika komitungisama mpo nango bango bazwi ebemba tata na ngai bake nango alors olingi nafanda nasala eloko ota popo nango bango bapuse nga na bitumba nga mpe na kobondisa bango ntina boma moko na bango te ozoloba lokola terroriste moko insensé kaka terroriste insensé nde ayebaka te nini azosala
ozo batelama te ozokanisa ata te ndenge okomibatelama ozopense ke munduki nde kobikisa na makambo oyo zonga ndako oza moke kobundisa bango oza tellement moke ofingi ngai obengi ngai terroriste insensé oui oza lokola wana nalobi te koza bongo oza lokola moko ba terroriste wana tala soki nakoti na motuka wana eki oza kaka wa okoyeba ndenge nini terroriste insensé arizonaka est-ce que mwana mwasi oyo aza nani oyo aza bimelaka ye kasi grâce na ye nde miso na ye emoni lisusu est-ce que ayebi yango meilleur vœu na Kinshasa mobimba meilleur vœu na Congo Brazzaville meilleur vœu na Angola ina ngozotungisa yo oza na posa kokufa te question za aweza est-ce que yo ndo oza na posa kokufa parce que oza tellement trouble parce que ngo tuta na kaka na liwa ngala ko stopper okufa te na ko stopper yo oza muta trouble ozo kanisa kinazo saliso baje zela zelo tala zelo moningi kokomela yo meilleur vœu na ba province nyonso ya Congo esika bokolandaka malebo movie Joël Noël bonne année 2026 na bino baso kasi na lobi oza na école orphelinat olingi malebo aya kosalela yo ki Père Noël benga awa tala ndenge bato ya egede batalaka vera na ba miroir na bango ozo penser que yo ko combattre biso to sala ki erreur Vera Johnson yo okokufa avant que obanda ko attaquer biso pe yeba okokwa koboma moto munene lokola ngate yo okosuka na nzela et puis makila na yo ekosopana na nzela likolo na yo moko à cause de toi-même na lobby na kombo ya egede wana yango pe ekosala makaka ndenge na lobby tala ndenge batalaka ba vie na biso vie na yo moko oko perdre yango parce que oyebi limite na yo te tala ndenge bakotalaka bomoi na biso na ba miroir soki pe na ba TV na bango yango olio zala moto ya trouble zalaka plutôt moto ya losambo bula yango eza kokende na kosila mipesa na losambo obatela bana obatela libota obatela mosala nini eza koleka a perdre de contrôle na volant iwana bibi mbango a comprendre te nini ekomeli ye tala ndenge balakilaka biso mabe na mosika kasi kolimbaka losambo te meilleur vœu Joël Noël pe bonne année 2026 na famille Landu Mobimba papa Simon Landu motema ya mama Lisifuti meilleur vœu na bino pe baboko tala malebo meilleur vœu na bino kasi baboko la maladie te yo motoza na problème ya VIH sida goitre ya kingo hépatite prostate yaka komela S4 zwa numéro 084 24 02 957 fungulela vera wana fungulela aye ko attaquer chief et pas na ye moko est-ce ka kolonga chief dope bakoboma ye na lobi na yebite troisième partie ya mongongo liaka yango yo ozelaki yango ya mingi yiwana na minduki koto minduki muna mondoki nani akolonga wapi bemba papa na ngai yoka ngai etalinga te combien de garde du corps oza na bango soki pesi ngai ebemba papa na ngai te bango nyonso bakokufa moto akokufa awa lelo est-ce que chief akobanga ye to mpe akosala nini te papa na yo si bakundaki ye epe eloko moko te kosalama mpo tokundaki lolenge biso tokundaka mpe lolenge alingelaki alors continue kovivre vie na yo nini okundi tata na ngai lisasi ekoti te bango bakamwe lisasi ezwi chief te
Vera pe asutuki. Lisasi ezwi ye te. Hey! Abeti ye lisasi abondoki. Est-ce que Vera akufi? Bozwa bokoti na kati. Est-ce que Vera akufi? Nalobi nayebi te. Yango wana liboso ya combattre bato to pe moto oyo oyebi kalekio na makasi sambelaka mondoke kobikisa yo te kotia munoko pe kobikisa yo te sambelaka nde tala ye awa baye na ye epai ya Egede. Eske akufi? Balingi baboma ye. Stoppe. Ye aponamaki pour que a remplacer papa na ye awa na kati ya secte na biso ya Egede. Libere ye sikoyo. Ye aza sacrifice te. Aza moko ya ba sacrifice na biso te. Libere ye. Parce que membre mon côté Egede aza capable de sacrifier ye. Mokonzi na biso. Mais fraternité na biso etambolaka bongo te. Nazo mekoloba tangi no koki kopona mwana mwasi akoma membre na biso kanga mnoko na yo tika koloba na Egede wana choix ya Egede ndem taponi ye Egede ye moko nde aponi ye akoma moko ya ba disciple na biso parce que ye aza tellement mayele pe aza sans peur aza membre moko ya malamu pona biso oya koki ko remplacer papa na ye. Libere ye. Egede alobi ba libérer Vera parce que aza moponami yende a ko remplacer papa na ye awa na kati ya secte kasi est-ce que akondima est-ce akolinga ko remplacer papa na ye bébé le na ki na perdre vie na ngai na affronter Egede olobi nini o affronter mutu wana doki wana olobi kokufa sikolinga kinini na fanda na sala eloko te soki bato bazwi ebemba tata na ngai nakokofanda kimia te malamu tika bango bazwi ebembe ozala ba moi donc au lieu que okufa o récupérer bembe yoka ngai Vera papa na yo atikelo bomengo ebele malamu se concentrer nango tika bitumba oyo avant que ezwa bomoi na yo onini yango boye onini est-ce akoyoka conseil ya emenike mobali na ye est-ce akoyoka yango nalobi nayebi te tolanda kaka toko comprendre ekosala na biro na ngai ekosala nini Vera Johnson naye awa ko félicité yo parce que yo ozali membre ya suka oyo Egede aponi pour la fraternité na biso siko komi membre na biso félicitations na yo oezelo kwa malamu Vera parce que banda Egede apona yo koma membre na biso okomi membre na biso na ndenga solo alors okozala mwasi ya liboso oya kokota na kati ya fraternité na biso yo za spécial buzwa bani ozoloba na ngai buzwa bani ozoloba na ngai te ndeko za wana oponamaki pour que o remplacer papa na yo na kati ya fraternité na biso baeli epe bisaka esengi na osala fungola oyo na 1h du matin et puis okomona ndenge ni yango ekosalaka zwa et puis okomona awa tiango liboso ya mbunzu na yo et puis yango ekomemo mbala moko sika tosalaka réunion oza liboma oza vraiment liboma kuto bino na bato na bino nyonso Egede boza kobela boza maboma est-ce que babisi bino kenga na sana posa kokota groupe na bino te nasala eloko moko ntango osala na makambo tata na ngai te bosali malamu bobotoli ngai bapapa na ngai alors bosepeli alors ngai nazalaki dessus mpo na bino sikoyo yo commissaire général à la police ozo continuer ko protéger bato oyo bazo combattre mibeko pendant que yo singelaki défendre la loi sikoyo ozala na soni na yo moko
sala ozala soni na yo moko omioka soni moto andoki zela kutu na lobe bondoki nde na kati na yo mozoba ye est-ce que ekoleka ndenge nini te malamu na yo obotama na mwasi et puis na nsima nango orejete choix ya egede parce que baconséquence nango eza inimaginable eza mpe expérience oyo kosengela no kovivre te kozala liboma te kozala mpe kizengi te tokokutana nao na meeting na réunion te zwa saki nokende nango zwa buzoba okende nango bibisango libanda wa biro na ngai te okosala ndenge nayebisi yo tokokutana kala te eske akondima kosala ndenge bayebisi ye egede alobi aza mayele aza makasi mpe abangaka te alors eza choix moko ya malamu mpo na bango ayebi kobwaka malete yango awa abwaki yango eske nyonso wana eza solution abwaki yango na zamba aye kokuta yango na salon na ye akosala sikoyo ndindi yo na place avera ndenge nini ekomi awa ekomi awa ndenge nini kaka moto aliboma soki amoni soso na sani na ye ndakolobake soso wana aza ennemi na ye te oyo eza choix oyo esalami deja malamu na yo osepela olia soso na esengo mais stupidité na yo nde ekoki kopuse yo lokola moto aliboma ozwa mbelo mikata yo moko lokola soso te siko boko motumbolanga te egede taponi yo alors ate lili na yo eza ya egede sikoyo noki te okominyokola yo moko sikoyo yoka ngai naza na connexion moko te na egede naza na eloko moko te akosala na egede to na sexe na ye eza lolenge nini papa na nga azalaki na groupe satanique na bino etali nga te mais so bozopense boza indestructible nga na koassure bino ke nyonso ya mabe oyo ekokomela bino na kosala yango nga na kosukisa existence ya egede na konyokola ye na kosilisa ye te en tout cas omimonaka makasi mingi yo moko omikomisaka makasi vraiment problème te nazozela yo na butu ya lelo na réunion na biso esengeli na yo operdre te esengeli oya on eza l'unique moyen na yo ya kosurvivre eza sûr ke bayebisaki yo nyonso esengelaki oyeba deja apopo na sak oyo valise oyo ya kozwa stupide ozwa saki na bino malete na bino stupide wapi yo wapi ye abimaki omonaki ye te eske akokende akolaka yo sikoyo akosala nini na malete yango olingi obongisa loposo oza na problème ya tache tatouage keloïde yaka epai ya mama Christelle Lwemba na ABC cosmétique madame abuta bimi te o te moto oyo babe abimi na portail awa te madame moto moko te akoti to abimi awa apart kaka yo est-ce que madame omoni elima te nosinganga te désolé madame yelanga essence madame essence lisusu yaka mbangu nango mbangu désolé madame alingi atumbango kasi soki atumbi yango nini ekosalama na mwana mosala kuta kamwe essence lisusu po atumbaka bilemba losambo ya tata na ye eske soki atumbi yango akokufa to pe nini ekosalama na lobe nayebi te tolanda kaka tokocomprendre madame est-ce que vous essence oui madame wana eza essence te eza pétrole nayebisaki eza pétrole
nga mutu na longola kiango kuna na mwinda petrol na tsa kiango awa azo pelisa eza kopela te azo kamwa wana ke kozwa lisusu nini yo moto lingo bongisa loposo zwa numéro ya mama Christelle Lwemba ya ABC Cosmétique 085 33 80 777. Madame, est-ce que yo olongo yango awa? Eza wate? Madame, eza kaka wana? Atala boye elimwe valise yango soki malete elimwe tala osali boye mpona nini? Madame, na jure na miso ya Nzambe ezalaki wana to na baluki boye nazonga boye namoni lisusu yango te valise yango namoni yango lisusu te eshoke nga na ndenge ye moko susu agent ya sécurité yango alobaka valise soki mpe malete yango awa elimwe eke kobimela wapi ye alingaki atumba yango yeyo awa na pongi wana mongongo liaka mongongo ya egede eza kobenga ye eske akokende yango yo bilembo na bango ya losambo ebimi na mbeto na ye makinu mabina ya immortalité Vera Johnson zwa bilembo wana zwa yango lata yango tia epe wana nelongi na yo epi kanga miso na yo oya awa aza kolata yango atosala mpe losambo kuna baza koinvoke ye awa aza kosala nyonso oyo bango baza koloba kuna sala te kosala jeune fille yango abimi lisusu asutuki Nzambe na ngai pourquoi nalati biloko oyo nini ezoleka wa ndenge nini okomi awa nini ezokomela ngai yaka na ngai yaka na ngai mwana mwasi oyo aza nani tala asa lisusu kuna mwana ngo nini ezokomela biso Onyeze Egede, est-ce que azo raisonné malamu à propos de la situation oyo pour que apona mwana oya mwasi amuke waza ko compliquer biso? Pourquoi kutu malamu esengeli toluka makamungo ma solution spirituelle pour que tout s'en sortir tout ka kolanda mwana moko ya muke boye tozo ki ne ko bondela ye parce que tokindaki kolobani nyonso esengelaki pour que a rejoindre biso awa mais wapi ye azo nyokola biso pourquoi tozo mintungisama kolanda mwana moko ya muke nini ezoleka nini ezokomela biso est-ce aleki biso na makasi bon wana ezalaki requête ya Egede ezalaki choix ya Egede soki si asali choix motu moko te atelebelaka décision na ye soki alobiki aza na posa mwana mwasi wana esengeli tosala na ye alors soki aboyi akoperdre nyonso oyo aza nango ata bomengo atata na ye akoperdre yango choix eza te tosala yango bongo Egede mabina ya immortalité Egede mabina ya immortalité Egede mabina ya immortalité awa ya chaki monoko ye alobaki aboko kota na secte ya Egede bango pe balobi awa boko kota sikoyo ako perdre nyonso ezala bomengo tata longola nyonso ye alingi lisusu atumba kasi dan yaka yelanga essence na briquet na almet yaka nango bango tala ayala mungu asikoyo mungu ade kosala kopo oyo yaka mbangu na kati ya butu aza kotumba bilembo ya bato ya Egede tenui bapesaki ye na soki machete soki pe epe
liboso ezikaki te. Eske sikoyo ekozika? Mwana mwasi oyo aza kosunga ye de temps en temps aza nani, awuti wapi? Wana motuna oyo tokozwa biyano nango kaka na filme oyo. Troisième partie lelo lobi, quatrième partie ezali toujours avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Cœur, 25 fois champion du Congo. Yeyo naza na posa koyeba nani yoza oza nani. Et puis pourquoi on s'est décidé au père de temps na yo ya kosunga nga na bima na likambo oyo nazomona mona yo na banzela. Et puis ozokebisa nga na makambo yo kokomela ngai po bikisaki ngai. Sikoyo oyaki na ndako na ngai po kobikisa ngai. Oza nani? Ye ngai mpe nazalaki lokola yo, moko lokola yo. Omitungisa te oza kaka yaya na ngai na likambo oyo. Nga mpe na vivaki oyo oza kovivre sikoyo. Ongoloba nini par là? Papa na nga mpe azalaka membre ya secte ya EGD. Me ntango akufaki bayaki epai yaya na nga mobali. Bazalaki koinsiste ye akota secte na bango ya EGD. Ye mpe aboyaki. Babomaki ye secrètement. Puis barécupéraki nyonso ya tata na ngai. Ngai nangaki na miboma nga moko mpo na perdaki nyonso. Même kolo nangaki na se suicider. Batindelaki nga mama moko boye. Mama wana asungaki ngai na miboma te. Ye mutu azokakendaki nga na ndako. Et puis ye abatelaki ngai na makovivre na ye. Oh Nzambe na ngai. Donc babomaki yaya na mpe babotolaki bomengo na bino nyonso. Eh Jésus. Oui. Ozomona nga mpe nayebi oyo oza kovivre sikoyo. Me ngai nakwesambaka te. Yango napesaki yo solution. Tozopesa conseil. Bima mboka oyo. Na bima mboka oyo ndenge nini? Bima mboka oyo. Teka nyonso oza nango mpe bima mboka oyo sikoyo. Soki EGD aye kobondisa yo okozwa te eloko te. Bakozwa eloko moko te. Bakozwa kopa papa na nga te, misala papa na nga te, bomonga papa na nga te. Malamu na yo kende. Bango baza na contrôle sur nyonso. Lolenge nyonso yo koluka solution. Bango bakokombattre yo. Bakozwa nyonso yo ya malamu. Dimela ngai ata bazozi bakokoka kosambisa likambo na yo te. Soki bapusani pembeni na bomonga papa na yo oko perdre nyonso ata carte SIM na yo ya téléphone. Alors na pesi yo toli. Teka nyonso oza nango mpe bima mboka sikoyo. Aussi possible ke yangi kokozala. Zela nazo ya réserver un avion. Réserver un avion. Téléphone kaka na litoi. Awa zako yamba. Allô? Allô, nayebi ni nazoloba. Nalobi zwa TV na nga wana tekela ngo Malebo Movie. Sala unazo bado sala. Nalobi zwa chaîne télévisée wana. Chaîne na nga wala tekela ye. Kama chaîne YouTube na nga tekela ye. Tekela ye. Azoteka teka nyonso. Awa te loka 100 000 francs. Sokoza na 5 000 francs aujourd'hui. Parce que alingi abima mboka. Nzoka ye ayebi te. Bazalaka na miroir moko. Batalaka bomoi na biso. Ndenge baza kotala ya vera sikoyo. Kibana mamaleki. Akoyiba télécommande. Lobela ye. Soko robondo ya borondo ya bokondo. Hihi. Tala. Alika kimamboka. Alika bénéficier nyonso oya biso. Alors salo esengi na ko sala. Salo est important. Tala. Mwana oyo. Abwaki si spiritualité ya botata na ye. Est-ce qu'on a kimambango ne repos pour kabimamboka? Te. Eko sala mabongo te jamais. Sala. Nyonso eza possible na ko sala. Pour que on s'assure. Ye afuta. Nyonso. Bunyokolo nyonso asali biso. Afuta ngo. Sala nyonso. Kangaye. Balula ye. Te. Oye, eza à propos. Ya. Michel ou non pesanga te. Te. Ozana idée te. Ozana idée te. Le lenge na zala kakozela. O pesanga ba consigne oyo. Pour que na nyoko la ye. Tia bonde la biso. Tia lela. Te. Ngai na kosala kopo kitoko. Avec excellence.
Je crois que kosala ngo malamu. Je te crois. Tala. Et c'est ngeli. Oh bandango sikoyo. Avant kabima mboka. Et si na bandaki kala. On dieze. Guys na salaki ya ngonyoso. Nyoso naki déjà prêt. Ozo ke de wapi. Ni désolé ka. Et c'est ngeli na bima mboka sikoyo. Moye bisingate. Pourquoi oteki biloko? Ozo bima bozo ke de wapi aéroport ngombangu boye. Oye bisingate bébé. Yeah. Zoka koto yo. Oyo pe banani. Bakoti na ndako boye. Baye koluka didi. Kombo na ngai medike naza pe inspecteur ya enquête criminelle. Est-ce que moi ezati na sungabino? Ngai officier Oma. Pona makambo etali ba crime contre l'État. Alors jeune fille, toi que do bureau sikoyo. Pourquoi? Na sali nini? Te, ba ko yebisa biso ke yo osalelaka ba compte bancaire na yo pona kokotsa ba drogue na ba arpe na boka na biso. Pardon? Est-ce que aux $100,000 si coyote, vrai ou faux? Et pas monsieur moko azali na boka. Officier. Kana za mbongo lo lengi wate na compte na nga sikoyo. Zela na vérifier. Yeah. O nzambe na ngai. Didi. Officier, s'il te plaît. Na yebite, na biska mbongo ewutite. Na yebite. Ngako na yebakite ke mbongo lo lengi ekotaki na compte na ngai. Na yebite. N'habite ce que vous tuapi. Te, on explique nyonso yo. Tant que tu recommandes à bureau. Parce que monsieur Bernard, il y a ça là trafic, il y a drogue. Ma bindoki ou ta Londres, toluke ma boule belé. Ce qu'il y a ti de lo bonge belé. Dans ta compte na yo. Ou ils a preuve que au travail kanaye. T'es officier. Je suis sûr que tout qu'on résout des problèmes. Oh yo, qu'on résoudra calmement. Parce que c'est un citoyen normal. Aibi buto bozo bela awate. Asala ka buzo bawana te. Tala. To solo la petul ka solution na problème oyo. Officier. Bokangaye. To ko solution na bureau. Te. Et c'est la bakabwala te. To ke nango bongo te. Bébé tokei. Bébé, na yebi buto wana te. Na yebi te. Kiti sa motema. Kiti sa motema tokei. Tokei. Tala sikoyo. Babadi ko balukela ye. Officier, Sakio. Moi, un criminel très dangereux. Hier, Madako Kima déjà à l'aéroport pour Kima, Abima Boka. Pendant que, tu n'as plus de Masaki qui dit, officier, Oueza, le lègue ya salaka bakop na ye, aza vraiment dangereuse. Ya on les va kabato te karaba drogue na ba armée. Dans un bisayo. Bokangaye, botikete. Bien sûr. Bien sûr, nazo dibela yo pe nazo dibela batuna yo. Parce que depuis que yo za mokengi libeko ko sala malamu. Et puis en tant que bon citoyen, c'est gila qui na yebisa bido ba information isa sérieux pe za crédible. Yango on a sali. Oui, bokangaye. Bokangaye. Et puis bokanga passeport international la ye. Bokene na ye na prison et puis bon libérer, bon récupérer Dieu sur ma compte na ye. Asa bouyi bien kokima. Eh, merci. Merci. Naebisa ki yo. Le lenge Dieu sur le qui a salé là. Sikoyo. Ezala ba denge belé ayeba kité. Babo maka beaucoup. Na ba le lenge belé be ata fromage à bouquet na. Dobo. To la kanga bouyibi e ko liaye. Sikoyo. Tala. Toko pese bi yoko na minyoko. Ah, Obata la zone d'Imela yo. Osali yango kitoko. Merci. Merci na ndongo pese nga mission oyo. Obata, musali malam. Ekoki. Ozo meka ko pesa ngai kuru ya musala na ibo sala. Te. Nazo ba teke oyebo sala musala. Nazo ba ki osali yango mabe. Karamba na yo. Karamba madame. Te officier. S'il te plaît. Tant que tu sabotes moi, tu as solution pour qu'on a des cas kimia. Tobo sanake oh officier oh nani te ozana droite ya ko kangangai ya ko saisir nga et puis ya ko lobake na yebi mutu atinde nga mbongo te nani yango ko continue le $100,000 kaka yo fele boy na compte na yo te mala boloba te nga na yebite Bernard wala soki nani na yebite na sala rapé cop na yete na yebite. Alors pour ton information compte na yo et qu'on a la saisie. Si tu as solution, peut te confirmer que yo,
au salaka cop na Bernard wana te to Bernard wana aye bioté et puis to kokanga passeport na yo réellement ngai c'est la tibino boko sala ba enquête na bino et puis boko saisir ba compte na passeport na ngai ti bukolodini et ko simbate officier ningini oyebi ke ye azala kalibana mboka soko zara na cop na été ningini oyebi te à ce que je me souvienne dans le baki peut-être azala kalibanda ya mboka. Pourquoi vous pouvez comprendre balbalanga mabe? Pourquoi vous pouvez comprendre balbalanga mabe? Te ekoki na insulte na yo. Etalingate makambu na yo. Etalingate. Benjamin Yakawa. Soyez. Quand tu sais qu'on est dans la prison, quand tu sais dans cachot, t'es officier. Bongo sikoyo. Makambu etalibeko. Te etalingate. Wana tokoze la jugement ya tribunal. Et médiqué. Zo problème oyo mais bango balamo qu'on a parqué na tribunal tout cela là donc ça l'on immédiatement tala ndenge zalaka officier na silsina yo tala ndenge zalaka kolia na ndoki oyebaka kala tozalaka koloba olie biloko ya mbwa zala na mbango tala sikoyo bako sepela na pasi ya moto te yango tina boyi na kai awa tenga zawana abenga ki bavoka na ye pour que ba dossier na tribunal ba samba alors ba saisir ba compte na ye na ba passeport na ye to tika asala lokola net azamba yele tika ata ba libérer ye azali lokola osala te oui parce que ba compte na eza bloqué et puis ba entreprise na epesa coincé on a yebi akosala le côté sans ma compte na yo wana akosala le côté pas kotika na le côté tala ndenge basekaka biso tango tozalaka na pasi oyo bakreele biso te sikoyo osali kopango bien sikoyo nakomosepela sikoyo na esprit nanga eza calme mpe eza clair ke ata lelo nakufi ke secte oyo ekokumbama mpe ekotambusama na moto ya mayele lokola yo fort lokola yo te na sepeli na makambo oyo toloba sikoyo na sepeli nango olobi kitoko osepeli kitoko me ntango okosala ngai kozala bien me yeba ndenge aza wana akoperdre nyonso akotikala na eloko te egede makindu ya immortalité soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Lantou Métallique, papa na Simona Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni, na ba film kitoko boye. Na kati ya mokili oyo élégance eyebanaka na moindre détail eza na esika moko awa na Kinshasa oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano awa epa na biso chaque tissu, chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect et excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe oyo tozalaka nango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingelaka yango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, topé tenue de prestige na bino, chaque pièce ezo retrouver fraîcheur nango. Kasi l'équipement moderne na biso pe ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino, même le plus exigeant biso. Et si to commande à niveau professionnel ko bosana te, bo confier biso ba tenue na bino, bilamba na bino, nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na horizon net pressing to yebi ko komisa nyonso wana ndenge sengeli ezala. Yaka na avenue du Cercle numéro 11 juste na immeuble plus 243 derrière cimetière ya Gombe. Zwa numéro na biso plus 243 82 52 02 046 elamba na yo ezungingebungebu kaka ndengo lingaka. Merci na bino banso bozwaki opportunité ya kotala film na biso kasi kaka ndenge otali parti ololo lobby partie suivante ezali na lobby lisusu soki orate ba film ya malebo na TV to poza na besoin kotala film moko songolo pakala partout dans le monde
kota na ba compte soki oza na TikTok beta Malebo Movie, soki oza na YouTube beta Malebo Movie TV, soki pe oza na Facebook beta kaka Malebo Movie komona ba film ya Malebo kobima télécharger beta la yango. Kasi soki ozali DJ mingi ba DJ boko benga yebisa biso esika ozali toko déléguer moto akwa kotikelo ba film. Est-ce que yoki parce que belé beaucoup tout misanga mingi pe na ba province alors to songola pour que bozo ba film na kimia en attendant que to signer ba contrat na ba chaîne na bino o ezali kuna to pesi merci kasi yebisa biso otali biso à partir ya wapi parce que ba programme ya Malebo yango eza kobima na C écran to fungoli pour na yo otala 5 chaînes nyonso wana kaka mpona koluka ndenge akoservir bino soki mpe bosepelaki na filme moko eke boza na besoin to rediffuser mpona bino benga kaka numero eza affiché awa na C écran Malebo akosala yango etikali na nga se koloba iloba lioko kimia omabota mabino tokutani lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane